Bandeko na nga napesi bino mbote na kombo na Yesu Masiya mwana Nzambe na bomoi. Ngai mama Deline ekosala sous vidéo opona ko partager makambo ona monaka. Eleka déjà ba 3 ans passés. Pona epesa ndeko moko esika ozolanda nga connaissance moko toyeba pete makambo ya molimo ezali pe esalamaka na bavi na biso toyeba yango. Lolenge nini mutu soki azobela mutu aza maladi lolenge nini ya kosambela mpona mutu wana yango na ekosala video nango ematenga nasalisali me bapele moko urgent et déranger ngai mais siko naosala nka na mokuse comme ça na kokomplete yango nsima tobondeli na komba tata mwana pe ya molimo santu kona bomo ekona bikamwa nzamba mpuntulendo nzamba bakoko na biso kumama sanjola mana o papa na pesi o merci mpona ngolo sali ngai ya ofanda devant caméra oyo mpona kopartage makambo oyo otalisaki ngai elongo na bandeko moko na moko molimo santu zala na nga kambanga oyo nyonso eza yo te eza mosika na nga na kombo na Yesu Masiya mpe na nguya na molimo santu papa zala na ndeko moko na moko akolanda video oyo papa nyonso oyo eza yo te eza na nguya te na kombo na Yesu Masiya nde na bondeli bongo na kombo tata mwana pe ya molimo santu nalobi amen. Bandeko na nga na eko partager makambo oyo kolo amona biso kolo azala na biso. Nazo partager makambo lolenge soki mutu azobela ndenge nini nabondelaki ndenge nini elekelaki makambo namonaki na molimo oyo esalama na molimo. Nzambe bandeko na ngai ezaki 3 ans passés. 3 ans passés na Nzambe atalisaki ngai ndeko moko toyebani très bien zara na province moko mwana na ye ya 15 ans aza na esprit de mort. Mwana na ye ya 15 ans azokufa a na esprit de mort. Lokwa nde nayebisaka bino so Nzambe atalisi ke mutu azokufa eza po na bondela po mutu wana kufa te. Nde na bondelaki nazwaki temps na ngai ya kobondela po ete mwana wana akufa te. Na kobondela wana ndenge na bondelaki bandeko na ye komona bondelaki vraiment po na mwana na akufa te na bimisaki esprit de mort na bomo ya mwana wana ya 15 ans. Ale bon lokola frère baby oyo abande koleka na les Nazériens asala abande kopesa ba témoignage kuna azopesa makambo oyo azaki na misala mabe makambo bande kosala. Moko ya makambo alobaki ke soki bazwi ame ya mutu so babomi mutu bapie mutu wana maladi eke mutu wana pike kizi bakene ye na hôpital ale bango siko basalaka fu bakoma na hôpital wana na molimo bake na hôpital wana fu bakende kozwa esprit ya mutu wana tu bake kozwa ame ya mutu wana le bakozwa ame ya mutu wana nde bakena ame ya mutu wana le bakena ame ya mutu wana nde esika bananzela bakutana na bambiskade ebele bakokende pe na coin moko bakutana na besprit mosusu ebotoli ame wana eke nango doki ezalaka ye kutu bapesaki ba demon moko ya makasi andai kozwa demon moko atindi ye liboso nasi baobolandaki yango boyebi fo ebebi alobaki omona azwi demon moko atindi ye liboso po demon wana akontrole nzela eke nzela soki eza bien asignale ye alende ye akokende na esprit ya mutu wana oyo batambula nango abai bamata nango pe na batransport bolimbisi na mona mbebo ekaukaki alobaki bamata nango pe na batransport na bataxi bazotambola na ame wana do na molimo po monde molimo etravaka kaka lokola monde na biso toza boy nde sikoyo le ngai na bondelaki po na jeune fille wana ya 15 ans Nzambe na bimisaki esprit de mort na bomo na bima bandeko na nga soki Nzambe atalisi yo esprit de mort eza kati na ndeko moko na ndako wana le obondela po na kobimisa esprit de mort bimisa kati na bomo ya mutu wana pe na ndako oyo afandaka po esprit de mort so ekoti na ndako ezoluka ekota po na mutu moko ekoti po na mutu boya kufa me mutu yango soki azobondela ekaza makasi esprit yango pe ezokoka kokufa te esprit wana ekobima na ndako wana bongo te kokende luka pe esprit mosusu eza faible na moma na po ezwa yango mona liwo ekotaki na ndako po mutu boya banda ekobela me akufi te
mutu musu ake kokufa yango wana le tobimisaka besu de mo na bomo ya mutu il faut obimisa yango pe na ndako oyo ye afandaka pe na libota na ye kotinda yango bisika bikauki ekende vraiment bisika bikauki oleke obimisaka esu de mo ebima eyengaka bongo po ekokutana kaka na mutu ezwi papa mutu pe akufi na place ya mutu mosusu donc tocomprendre yango ngale na bondelaki na bimisaki esu de mo mpona jeune fille wana na bimisaki wana ndako na bango te nayebaki makambo wana te na bimisaki kaka esprit de mort kati na mwana na ya 15 ans nzoka nde esprit de mort wana le ebimaki na mwana ekendaki ekotaki nango epai ya leki na ye azalaki na 13 ans na lere wana bandeko na nga nde nabondelaki mpona mwana na nazali na kondima ke lokwa na 8 ans na ngai ya kobondela mpona mwana na esprit de mort elongwe kati na ye. Après quelque temps mama na ye kobenga nga na pokwa moko boye abengi nga ayebisi nga mama Deline nde naza boye awa mwana na nga oyo ya 13 ans asengi nga mai o mama na posa mai namela mai yabi o bo mai oyo akosenga mpa na ngai fa okezwa na cuisine ozwa omela mbamo mwana ke ameli mai komela meli mai nde mwana ayebisi ye mama mutema pasi mutema nde mbala moko mwana azosimba ka mutema mon cœur mama mon cœur mwana azolemba asimbi mwana alalisi mwana na kanape mwana alembi azobaka mon cœur nini mutema pasi mutema azolobaka bon nde mbala moko ye mama kana minute wana azoluka tuna ye nini asimba mwana fièvre mati makasi nde aye kobenga urgence abengi ambulance babi bana nzela bazoya nde abengi nga pe abi mama Deline tala nga nde na lia situation naza naona mwana oyo a 13 ans tobengi ambulance mwana azanga na kanape ya moto makasi fièvre moko ya likolo azalaki na ye bien awa kaka lere ameli mai nde eta ya mwana échanger bandeko na nga ezalaki na ba 22h et quelques ba 22h et quelques toke ba 23h nde après ayeko nga leka na yoki bongo mba monga mona kamwe o me nzamba alakisi nga mwana oyo mwasi mutu aokufa ndeni mwana oyo ayaleki ekomi eboye na santaki pendaki liwa kati na mwana na bande kosala nga pasi na bandi kobondela lokwa mutu aliboma nandi kobondela kobimisa esprit de mort kati na mwana ngo ebima na otanga kombo na ye napeseka lokwa kombo junior peseka mwana okomne junior na junior esprit de mort nzambe localisé junior esika ezali esprit de mort ebima kati na ebima mwana na kokufa te na kombo na Yesu Masiya na bengani liwa na bomo ya mwana na kokufa te bandeko na nga na ye kokanisa mbala moko lesko ambulance eye nde ayebisi nga lobi ke tozokende tokoti na ambulance batali loboko na ye moko batomboli yango so mpe ndeni basali ye balobi ke eza crise cardiaque nga na bi bon mwana 13 ans crise cardiaque abi oui balobi eza crise cardiaque moto esali ye mpe fièvre na ye 40 abi me azalaki bien tout à l'heure nde mbala moko babi te eza crise cardiaque bamemie na ambulance tina hôpital le bakomi na hôpital wana ngaka banda ba 22h et quelques wana prière nazobondela période wana na eutaki kososola makambo ya papa Simon Kimbangu nayaki kososola ke na utaki kososola ke 3 ans passé na utaki koyeba déjà ke papa Simon Kimbangu azali molimo santu na utaki koyeba yango nde bandeko na ngai nakomi kaka kobondela naye kokanisa na bandi kobondela ngai bi papa Kimbangu yo nauti kososola sikoyo ke yo oza molimo santu yo oza révélateur des choses cachées yo lakisaki nga mwana ya mwasi azokufa oya mokolo eza mpona bondela po akufa te bon yo kopermettre ke oyo nde yaleki akufa papa soki yo mpenza oza molimo santu papa Kimbangu soki yo oza molimo santu naoyebisa bino verité oyo nga nasalaki so yo vraimen oza molimo santu mwana na akufa te nabondelaki nayaki kokanisa témoignage ya frère Baby o frère Baby alobaki ke baesprit bazwaka bobo nga na bi
donc mwana oyo soki eza balingi bazwa ye baozwa ye seke baye kozwa esprit na ye bazwi molimo na ye ame na ye na bandi kobondela na bandi kokanga na vie na bango topesaka lokwa bafanda na Reims na bandi koloba ke molimo mwana na Reims ekobima te nakangi bafrontiere nyonso ya molimo nakangi baeroport nyonso ya molimo na Reims molimo mwana ekobima te na veni na bango bazalaka na kangi coin wana nyonso ya veni wana nzela eza te ekoleka te nzela nyonso ya molimo esprit wana ekoleka te na veni na bango na Reims esprit wana ekoleka te na France mobimba esprit wana ekobima te na kangi baeroport nyonso ya France esprit ekobima te boyeboye bafrontiere bametro babit na kangi nzambe nazobondela papa baangelu na yo baza na bacoin nyonso bakanga esprit wana eleka te etia mbiskadi na nzela oyo bakokende esprit ya mwana nazorekipere nazozongisa na bomo ya mwana narekipere nazalaki kaka kobondela banda 22h30 wana nazobondela nazorekipere esprit ya mwana na ezongela ye na nde kobondela bongo papo ya frère bebi ndenge alobaka ke bakendaka na esprit ya mutu bakenango so bakenango kuna place bakenda kosalela sacrifice kuna ozomona abaki mpona kotambwa na esprit ya mutu ya ame ya mutu ezalaka facile te nde nazalaki kobondela bongo bandeko na nga nabondelaki ndenge wana nde après toyei kokoma 23h30 mama na ye aye kobenga nga lere abengi nga alobi na ngai ke toza an hôpital a fièvre 40 et puis balobi eza crise cardiaque il faut basala ye baexamen motema makambo nyonso po bayeba mais le toyaki tellement fièvre ezalaki makasi batiaki ye nao na libanda na malili po ezali periode ya malili batiaki ye nao na libanda na malili makasi balongolaki bilamba nyonso wana po bakitisa nao moto wana mais sikoyo baye na ye deja awa bazosala baexamen batala motema yango soki eza na niveau nini boyeboye po babi baotia mpe perfusion mpona moto ekita po fièvre ekita bandeko na ngai ezalaki 23h30 mbala monga na bandi kobondela ngai abi nazobondela soki vraiment ya solo papa Kimbangu yo oza molimo santu mwana oyo akufa te mais soki yo oza na molimo santu te mwana oyo akufa mponga na oti koyeba sikoyo ke yo ozalaka molimo santu mpona konfirme ke yo oza molimo santu te mwana oyo akufa na ye wana mpe ayo oza no molimo santu te mais soki oza molimo santu permettre mwana oyo akufa te po soki oza molimo santu seke yo moto revele nga mwana na mosusu azokufa bosoko oyo akufa mpona nini bandeko na nga nalobi papa Kimbangu soki oza molimo santu minuit ebetela bango na hôpital te wana toza 23h30 nazoyeba na nga te na bosani notion ya air ke toza 23h30 minuit ezaka dans 30 minutes nga na bisoki wana le na sisoso na mama bona 23h30 nga bisoki oza molimo santu mwana oyo alala na hôpital wana mais soki oza molimo santu pardon mwana oyo balibere bango avant minuit bazala libéré bandeko na deklaraki maloba makasi le na sisi prière wana na bande kobondela après avoir kosoko mpona bande na prière banda minuit nazokanga bafrontière nazoloba kaka papo ya frère bebi ndenge alobaki nazobela nzambe etinda baange nao na bacoin nyonso boyeboye na baeroport ya molimo nyonso boyeboye bandeko na ngai mabondelo tobondelaka esalaka moto akosa o te esalaka makambo ya molimo ezali bandeko na ngai namoni leri tokomi minuit na bale prière wana le tosi sosola na mama na ye mpo nayambaki ye mpo ye aza na hôpital na mwana ye situation le telefone esone na kati prière nayambi ye nde ayebisi nga wana nde na bandi kobondela nde nayebisi bino tokomi minuit 5 minutes na sisi prière nalobi amen bamonga na bi ndenge nini ye abengai nga na 23h30 nga azolobake avant minuit babima nga bi nasambeli mabe fai naloba kaka eti mbamo nalobi ka nga bi te nzambe so nabondeli mabe limbisanga
so na bondeli malamu ekokisama nde ezali mokano no bandeko tozangisaka yango te na priere na binzambe esama nde ezali mokano na yo so nga mpe na bondeli mabe nde na sengi boye limbisanga me so na bondeli malamu ekokisama nde mokano no ezali le na bondeli bongo bandeko na nga après wana namonaka ba minute 20-25 appel mama na abengi nga abi mama Deli nde toza abalibere biso nga bitikolo baboye na ndenge mono azaki grave abinanga mona okamwa balibere biso nga bina ndenge ni totoswa na 23 obi bayimba tia perfusion boye abi mutu yango le aninga tia perfusion mpo ekitisa fièvre atali tie thermomètre amoni ke fièvre ekomi 36 et quelque abi aza na température bien batali mutema babi mutema eza bien makambo nyonso batambolisi mwana kimi mbangu mwana zongi na comprendre te nanga mona comprendre te babi mama madame mwana aza bien bozonga ndako nga bezaki l'air ni le bango babaki ozonga ndako abile ka tosisi kosolola no le tosola no nayebi soki bazosali baexamen ya mutema bazotala batiete babiloko wana mpo batala mutema babi mosusu oyo mpenza bakotisa mama makasi na bapareil wana baosala yango lobi oyo no baosala no oyo batalaka ka wana batiaka banini mais na mutu mpe elaka ye po aperfuse nde elobi boye nde bayi kotala babi bobima na bino mwana aza bien nga bi ezalaki l'air nini mpona confirme priere na nga alobi ezalaki ba 23h55 ba 23h50 23h55 ezalaki avant minuit nga bi nzambe na nga bandeko na nayoka nzoto malili nga bi nde boye bandeko balibera mwana na avant minuit esika nayaka mpe koconfirme nga bia do nandimaki na ngai yango me nasambeleka nalobaki kaka so pesa me bon te nayebi te so naninga nandimaka kimbango ya molimo santo antuka tete naninga nandimaka me moko oyo eza ya bapreuve mpo nzambe na biso aza nzambe ya badefi alinga ye mo makambo boye mpo na confirmation ya makambo na ye ezala voilà nde mwana nako bima hôpital bandeko na ngai ya motuya après une semaine ya mwana na kaka balala na hôpital te avant minuit babimi après une semaine bandeko na nga na prière ka ya tongo na bonde na nga na tongo wana na sisi kobondela nazonga na pongi boengana na kese retrouver naza na Saint-Denis bandeko na nga Saint-Denis université bato boyebi na Saint-Denis université côté ya libula métro kota métro Saint-Denis université eza na station moko ya babisi wana métro après na sima boye nzela moko eza wana oyo ezokende ntina marché ya Saint-Denis bandeko nga na sike se retrouve ka nde nalali no nazwi pongi te na se retrouve na bimi na Saint-Denis université natali mpe boye Saint-Denis université namona boye nakomokende naokomprendre te nake wapi susu nga lisusu awa mbala moko te bolimbisi le nalali na se retrouve ndeka nalali na se retrouve naza na Saint-Denis université esikomi lokola ndoto na Saint-Denis université nazokende na nga ndeti naokende na nga so mpe kozwa metro eso mpe nini nayebi te bandeko na nga namona boye mwana wana oyo une semaine passé aote kobika nde nayebisi bino namoni mwana wana na mutu moko boye ya mwa mbinga bwa nzoto mesure boye ya mwa mbinga boye asimbi ye na loboko mutu yango nayebi te so azalaki mutu mwindu to mundele me asimbi ye na loboko bazokende nga natali me oyo intelite natali boye napeseka akombo junior nga me oyo junior aza na nani oyo aza na nani junior oyo mamuna bengi junior atali ngai lere atali nga mbala moko ka lere atali nga mbala moko mutu bazalaki na comprendre ke nga nabengi junior nayebi mwana wana nde mutu yango abendi su mwana o makasi abandi kokima na ye ngabi seki banleve mwana oyo seki banleve ye nga mpe na bandi kolanda mbangwa mbamo taxi mo ezoleka moto yango atelemisi taxi lere atelemisi taxi bamati na kati ya taxi wana bandeko na banda kolanda taxi ndeti na filme bandeko na mambo esama biso na molimo eza lokola na filme bandeko nakanga taxi wana na maboko taxi ezokoka kokende te ezokende na nga ndeti na filme
papa na kangi taxi papa force na nge ezalaki makasi taxi etelemi lere etelemi na fongola porte na benda mwana wana na bimisa mwana wana na porte mba moko moto anga abandi koloba te démarrer moto anga ayoki kanda na kati ya voiture na moni ndenge ayoki kanda yebisi chauffeur démarrer chauffeur a démarrer ngai l'essentiel na bendi mwana na bimisi mwana ngo azaki lokola ka pale mwana ngo azaki pale bubunga na bi o nani ake na wapi azuli wapi ake na wapi na Saint-Denis Université bango bafanda na province bandeko na nga na susu mki boye ndoto na susu ndoto ngabi nzambe nango ndoto nini na loti oyo nzambe na zwi pongi te no nalali te koma na kolota ndoto boye nde nzambe abandi koyebisa nga bi Adeline ndoto oyo loti eza makambo esalamaki une semaine passée abi na nga molimo mwana na bazwaki yango molimo mwana na le yo ozobondela bandeko na nga malobo tobondelaka biloba loba na prière eza malamu lobaka mabondeli babibondela lobaka nzambe abi na nga le yo bondelaki okangaki nzela balabala na bango po esprit ya mwana ebima te na balabala wana se ebimaki nango deja abi mutu wana azoki esprit ya mibimaki deja na balabala abile yo kangi ville na bango province na bango wana esprit ya mwana ebima na province te emibimelaki na province mais heureusement oyaki kokanga France mobimba nayaki koloba siko na mboka oyo ya France esprit ya mwana ne kobima te abi sikoyo donc monde ya molimo etravaka lokwa boye donc abimi na balabala na bango abimi pe na province wana aye na capitale siko po avoyage akende na yebi te so aninga okende wapi esika baninga bake mpona sacrifice ya mwana abandaki kokoka kobima te na esprit ya mwana na nde esika esprit nange ekendaki korécupere esprit ya mwana nzambe alobi eza mambo na talisi yo elekaka mokolo oyo yo bandaka kobondela mpona mwana wana nde okendaka kozwa esprit wana ekomaki ayaki na esprit ya mwana na Saint-Denis bandeko nanga so nzambe afongoli yo miso ya molimo tala na babalabala boye omona bato mosusu bazotambola na baesprit ya bato omona bato mosusu basimbi baesprit ya bato bazotambola nango baokende nango bandeko na ngai nde esika sikoyo nayaki koloba nzambe lere alobi na nga ndenge wana na kamwe nga bezalaki nde bongo elekaki mokolo yango bandeko naye kopartage expérience oyo ifo toyeba lere tozobondela mutu soki akufi mutu soki apike crise fo kolongola esprit de mort kati na ye ebima epuis korécupere molimo na ye récupere yango ezongela ye nga nazalaki kobondela molimo ya junior napesi mona nkombo junior molimo ya junior ezongela junior esika azali ezongela junior esika nyonso bake na molimo ya mwana nazorécupere nzoka nde nga nazoloba boye molimo na nga mpe eke erécupere esprit ya mwana wana nga nayebaki na ngai te erécupere yango je crois kele na récupéraki on nakendaki kozongisa yango esika nzoto na ye ezalaki nakendaki kozongisa yango esika nzoto na ye ezalaki bandeko na ngai yango wana toyebaka le tozobondela nga le bakangaka nga na monde spirituel nazalaka na prison mona sa mai oyo nayebisa bino ange ayaka kozwa nga kuna ange wana alobaka na ngai alobi na nga po place on bandaki koboma bato bakokata bato bakingo bakomisa bato bataba so bakomisi moto wana taba le bakati taba wana kingo ta mosusu mpe bakomisa etaba te bakati ye mpe kaka kingo ndenge wana nazalaki komona bongo kobeta bato komatete bato nde ange wana esike nga bato bazoboma kuna baoboma bao na molimo so babomi yo na molimo le même jour wana de 24 ekoleka te yo mpe na kimosuni boye okokufa na kimosuni boye bandeko na ngai yango wana ndenge tolobaka yango wana soki yo ozobondela mpona motu oyo azobela faut korécupérer mpe molimo na ye ezongela ye faut koloba mpe asekwa so esi babomie na monde spirituel asekwa mpo soki babomaki ye na journée wana yo faut obondela résurrection asekwa mpo soki babomie fo asekwa sikoyo azonga na bomoi kuna mpe baomona taba oyo bakomisaki bakati kingo taba wana azongi mpenza kingo ezongi normal bandeko na nga po yo bondelaki asekwa azonga na bomoi akozonga normal mpe kuna oke mpe orécupere olongoli ye na maboko ya banguna yango tokomprana makambo ya molimo ezali le tozobondela boye
makambo to biso to bondela boye ezoke kosala befe na molimo to na kimosuni to bondelaka ke milimo na biso ezala makasi nga surtout mikolo na molimo nakomi elombe nakomi makasi nga mona oloba nga bi eske nga boye nazalaka nde tozonga mbala ebele peut-être nazalaka mpe mama nzinga oyo azalaki chef ya armée na mbanza Congo abunda na royaume Congo abunda na ba portugais bakoka ite bango na minduki ye na ba flèche ye na makonga bakoka ite ozomona po fuko bondelaka na molimo na oza na ndoto na ngana na monaki le na kangi camion lokwa Samson na kangi camion yon foto bondela nzambe pesanga makasi opesa na Samson molimo na nga azana makasi lokola Samson okangi penda camion bu camion zoko ke voiture ko okende te ozomona nde na kanga kango do ngelo bakele yo zo bondelo koti mabondeli makasi ozo bondela pona likamoko mipesi makasi yango action ekosala na molimo nzambe amona biso video ekataki ya ona salika muke na lobika le nécessaire commentaire ya kosala eza ebele na makambo oyo na osala ngole na kolobela su po toza ba sija bo ebele le to kolobela onde na kosala commentaire nazana taming te nzambe amona moko na moko nzambe azana bino bozo ya motu ya penda na video onde na uti kosala boy Dea muta piqué crise il faut ko bimsaka esprit de mort kati na mutu wana pe ko récupérer molimo ne pe ko senga assez quoi lise quoi kati na mutu wana assez quoi so ici ba boma ki na monde spirituel assez quoi nazana ba témoignage wana moi mingi ba makamsu pe na ute ko kufela pende ko mususu ezalaki kaka bongo donc le ba benginga azaki na état critique nga na bimse kaka esprit de mort mais na lobaki te ke molimo ezonga mais aki kokufa kana même jour wana nde esika na nzambe lera eko talisanga liwa na ye bon na obeta onka ndenge ezalaki donc nzambe asunga biso kaka na liloba oyo kobimisa na prière yango eko sauver âme ya mutu yango eko sauver pardon mutu liwa ekolongola mutu liwa po olobaki ke o récupérer âme na ye molimo na ye pardon ozo récupérer molimo na ezongela ye pe ozo la lise quoi assez quoi so isi babomaki na molimo nzambe azala na biso pe ya motu ya kozwa l'air ozo bondela pona esprit de mort kati na mutu bimisa esprit de mort kati na mutu pe na ndaku ya mutu wana esprit de mort ebima en tout cas nzambe azwa lokumu tokomo yekola pe kosala ba video ya miniti muke nzambe amona moko na moko kimia na Yesu Masiya ezala na bino amen.